Lanzinga na sima baza ajmona Kevin. Kevin yo pena na mutuno na makanisi no Kevin akoza mbali nanga. Na mutuno openza na makanisi na yo tuna nga bongo Kevin. Kevin akoza mobile nanga. Kevin a 25 ans, moi j'ai 50 ans. Toza mo mbali ndeni. Kevin a moi muke. Kevin c'est mon petit frère. Kevin aza leki epa nanga. Ata kutu leki nanga Lanzinga na sima baza ajmona Kevin te. Nazwaka petit frère, nazwaka leki. Tu comprends? Donc bino so muta osa vidéo na mutu bako mwasi mbali. So mbatu bazo seka bako mwasi mbali. So ki opesi mutu mbote boko mi mwasi na mobali. Bino boaka bongo. Maman nana 38 ans, nana 50 ans. Kevin yo pena na. Et voilà la famille, bonjour, bonsoir. Ça dépend RO comment vous avez écouté l'émission. J'espère que vous sur la famille. Tomeki Kolanda o babengi Karine Yamado balobi Yamado mikolo balobi internet ne vandi na maboko na bango. Mikolo pena bango nde mutu bazana succès bazana toile. Et en les sommes de la famille. En tout cas, si vous êtes nouveau sur notre chaîne Famille Libota News Télévision, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications surtout pour ne pas rater. Donc, on est là, on est ensemble sur Famille Libota News Télévision. Bah, bon début de la semaine à tout le monde. Bon début de la semaine. Vraiment, la semaine, malamu, na biso nyonso na mabota ma biso. Et puis, te pesi nzambe la biso, merci. Wa pesi biso. Pema na bon moi autre ko pema en tout cas vraiment to banji ngo semaine ngo elongo na kolo espacia voilà balobi pe kuna to na film na biso babi film ya musuni na kata Belle TV babi film ya musuni la vie de Tegra vraiment ezo yinda la famille j'espère que ils sont domoni ndenge ezo leka aïe oyebi mokilo eza mabe ebi mokilo eza vraiment mabe na ebisio il y a des gens oh bazana motema mabe il y a des gens oh on vraiment que mutu azana vie morono eza très difficile mais olingi so compliqué vie na ye ça fait très mal en tout cas belle vie nzamba pambola parce que ba film ozo la so mitema mabe o ezaka kati na bato comment tozo vivre na kimotema mabe ak o vini asali vraiment vini olingi mwana bato mwana pa lingi na ete Tegra lingi na yote na place otika nongo ka bongo okomi siko kobanga omoni ba effet wana eza ba effet okomi siko kobanga so akoloba so akosala boye ekomi siko kobangisa yo bite tika na lukaka na kosele makambo pour que ezala malamu ngana za sauver te yaya okotikala kozala sauver te balobi vérité ko lokuta eumelaka toujours te lokuta koki ozala ngo mais suka vérité ebimaka kaka ozo comprendre vérité yaka nango kaka vérité koya kaka parce que trop c'est trop makamba boye vraiment ça fait très mal la famille ça fait très mal pourquoi mwana bato oyebi pe ke mwana ngo ndenga azaleli ana famille te oh la vie de Tegra la famille la vie de Tegra batu bavandi na bango bien allez yo ko bebisa motema ya batu Maman Daily P bon on comprend Maman Daily P c'est tout à fait normal comme moi si on sort on va couper ce rapport mais quand même avant bandabagissement wana fala lukasiko yo ayeba ko kanga bango si réellement et ça solo bien lokuta na place au bandabagissement wana directement ya ko luka ko yamba la moko ko lobela Tegra bongo directement ko ça un problème so ba biso likam luka o vérifier oui c'est vrai aza camarade pene ya mobile na ko ko sa makambo te to ko lo bango bongo ako sa makambo te pas camarade ya nani et puis ayebi ke vidéo ça pe na mwasi na mais eloko nyonso ezaka na vérification eloko nyonso na motif ko ba ko vérifier vous comprendre et c'est très important que ko vérifier otali que oui non na me kana ko veut pas te faire na mwana oyo na me kana ko landela bango na ndesco mouvement la bango na tala ce qui réellement sinon kangi bango basa la bongo yo boy ko landela o kangi bango te directement au bandi ba gisement ya bongo ça fait très mal bande ko langa ozomona
Donc c'est un peu ça. Donc quand tu n'as lu sur un film, hein, j'espère que tu continues en gros parce que là c'est billetté. Si quand tu continues sur la biso, oh il y a Karine Yamado. Bande konanga. Internet oh on a évité ce qui est anini. Éviter ce qui est ndenge nini makambo to vivre na mokili oyo. Donc lelo yo biso te ba comédien na biso basala ka ba film, baza ba théâtre, ba maboke, basala ka ba film ya marque nyonso. To mona dio ya Karine Yamado to mona on a décor. Pourquoi to sala un problème te pour décor à bala to ndenge nini. To lo ba bongo. C'est parce que décor à bala yango to ko zo décor to poter na buzo ba wana te lokola Kevin à bala te yango to poter na buzo ba wana bandeko toza mtema malamu toza la kaya mo pe mtema malamu so ba tu basali scène moko be bango mi balé ba pesi les meilleurs na bango parce que c'est no basala ka wana ba pesi les meilleurs na bango en tant que couple si ko bino fait comme que ba bima ka bazaka moi sina mbali pourquoi to lika ko raisonner le batu mabe mondo yo biso ba congolais biso ba africain pourquoi toza la ka na ko raisonner ka batu mabe to linga ka jamais comment on appelle les campagnes à Moutoupe Boye au 100% au lobélé yango. Ça fait très mal, hein? Est-ce que peut-être le quoi Karine Yamado peut aller à Zabon to qui pas tout son pas pas balinga bana mikiango. Montre le quoi Karine Yamado nenga zana penza. Na ba valeur rebelle au Karine zana ngo. Na ba valeur rebelle au zana ngo. Est-ce que vraiment quand tu tombes amoureux ya nan o. Ya Kevin. Et puis, le colon, maman de la paix à 4. Maman n'a pas vraiment. Moi, on a yé. Pas ni ton ngakaba probablement. Il faut saler les sundé bosala qui Diana Makila. Ndé bosala ka Diana Makila ndenge kuma ka boli pe su bosala ngwe pa Kevin ton ndenge ni. Boli su bosala ngwe pa Kevin ton ndenge ni parce que ezala kate. Et ça l'a caté comment? Pourquoi vous avez vu l'audace on a kolobake Karine Koutou na kamo et puis na mona qui tout ba publication à part Koutou Karine na lobelio. Ngabo na mona qui ba publication mais finalement ba tu bazo commenter ba msusu ba sala on peut live. Ba msusu ba sala on peut vidéo nyo soka pose soka ba vie na YouTube. Mais abeb c'est une image à muninga. Abeb c'est une image à muninga et beba na ngomba yé. Azo na iba image na yé na nini et azo mbongo na yé na YouTube na fin du mois. Ça fait très mal, hein? Pourquoi vous agir comme ça? On a dit que agir comme ça. Ben, j'espère que vous avez malam te. Ben, j'espère que vous avez malam te la famille. Biso bandeko, totalaka bandeko na biso. To pesa ba comédien na so kiloko. Pourquoi tu n'as pas pesa ba en kilo te? To pesa ba en valeur parce que baza ba comédien na biso. Baza ba actrice na biso bazo sala so musala to do se plano na kati mboka na biso Congo. Pourquoi pas to ko pesa ba moi kilo moko boye? Na place que to zela ba on to zo na ba. Ouais ça qui to côté. Et c'est la penza qui to côté bandeko nga, ça fait très mal hein. Bo sunga biso te bo sunga bandeko na biso ba comédien te. To tika système o. Tout ce système est accusation, tout ce système oh boye bien que ça rôle ba jouer qui m'a bien beaucoup coller bango bola cha bango ni wana ki baza moi sinambal. C'est pas gentil. C'est pas gentil, c'est pas gentil. Si ko Karine a passé une explication, alors bi très bien, a passé bien âge ya nani. Si ko a passé bien dans 50 ans bobo ya point, bi bo linga ba ki cha âge ten, bi bo linga ba c'est pas comme mikolo. Excusez-moi. Eh, Congolais n'a créé Bino Bandiko. Congolais va créer la matière de la famille. Congolais va créer la matière nini parce que non. Les Congolais, vous êtes vraiment mystique hein. Vous êtes mystique je vous dis. Vous êtes penda mystique. On a mon ba tamboité. Vous avez qu'à critiquer batou. Vous avez qu'à commenter na nous ba problème. Vous avez qu'à créer ta bomoni li kambezo na ngobongo te be ka football ba yango ko commenter bien ko commenter car pourquoi faire le qui mettez. Et vous pouvez nous qui pour commenter non. Eh, ils a passé, ça fait très mal hein. Vous dites que ba comédien na ba vivre ko. Vous dites que ba on base la kimia. Vous dites que ba on base la kimia ba sala musana bango.
ya koluka kobebisa baréputation na bango Karine ya malonde nga aza na mobali na ye sikoyo ntango bino bozosala babiloko ya bongo boyebi eloni bokreya apa na bango bokreya na bamabala na bango bokreyaka na bacouple na bango bazobongisa epui babelle famille toyebi babelle famille ndenge ezalaka misu ekomaka oma eninganaka pamba te soki omoni balobi besekesi ya solo me boyebaka te makambo bino bokreyaka sans blague boyeba makambo bokreya te la famille totika po topesa bacomédien na biso kilo topesa bacomédien na biso valeur parce que kaka biso tokopesa bango valeur kaka biso tokopesa bango kilo so tozokontinue kosala bacomportement oyo eza malamu te mpona bango c'est vraiment triste la famille natiki bino